Amen. Mbadi mpaka buza kota kabasudi ndubavonda monodi ya tini na Somalia mbadi nkindubu ya kota kabasudi ndubavonda Rwanda genocide buya kota kabasudi ndubavonda monodi ya tini na Kinshasa kindu buya kota buya sosa kwei kwenda Bakundi, baleke Luisa Twatunga Afrika mama Woye, woye, woye Mama lusune kesabana beno mama Ukivuka kiafrika mama Bakundi, bampangi Luisa kwa lembatia Afrika mama kila yokela kimpa vita mwana pe molimo santu balandi ya émission na biso vraiment lelo to pesi bino mbote to lingaka bino mingi to yebike bino pe bolingaka biso mingi lelo tozali awa na mboka Kinshasa tozali na kati ya centre d'accueil Kimbangiste batata na ba mama émission na biso ya lelo to yambi grand-père o to bengaka Bozi Boziana ye azali parmi balanga nzembo ya mboka na biso batu mingi bayebaka te batu mingi bakokanisaka bakolobaka nini non bazali ba musicien ya mokili biso tozali contre parce que mokili nana sala mutute mokili nana bota mutute mokili pe nana sala ba musicien te bango nyonso bazali ba musicien ya nzambe kasi lelo to yambi bango tina nini to yambi na tina ete asali gesto ezali symbolique biso na émission bazo batoki kotika yango te yango to moni to invita ki eke aya kosola na biso liboso ya kobanda mwanda mu émission na biso to kopesa ye liboso mbote bokomona ye bayo bayebi grand-père bayebi ke o to bengaki Bozi Boziana o to bengaka Bozi Boziana bazali parmi ba monument oyo basali musique ya mboka na biso grand-père bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, merci. Et puis nazali pe na papa Mira tozali na ye awa et puis tozali na révérend Philo pe azali na biso awa ilongo. Na bandi na kopesa pe bango mbote révérend bonjour. Voilà, na pesi pe papa Mira mbote bonjour papa. Bonjour papa César. Voilà, to continue na émission na biso grand-père to liko zoyo ta mingité. Ndengo yoki introduction na ngai ozali parmi ba symbole ya musique ya mboka oyo. Wana mutakoki ko nier yango azali te.
mais lelo tomoni yo na milieu na biso bakimbangise eloko nini etindi yo oya wana milieu na biso inspiration wana eutaki wapi grand-père? Ah bon, moi eza inspiration eyaki mpona bana Israël, inspiration eyaki mpona bana Israël, mais ezalaki mpe inspiration eyaki mais réalité na yango sikoyo na ye koyeba yango sikoyo na kati na ye koyeba yango sikoyo, donc réalité mpena donc terre promise yango ndaki ezalaki nde awa. Donc c'est le terre promise ezali awa ezali kuna te Israël wana. Non, parce que c'est totali prophète le prophète Simon Kimbangu oyo asali biso poso moindo lelo mpe totelema lelo mpe tokoma bato quoi kolongola biso na makambo ebele ya mabe ozomona. Donc naye koremarke ke terre promise yango mpena oyo biso tokanisaki ezalaki na Israël, na terre promise yango nde ezali mpena awa. Donc c'est le terre promise ezali awa grand-père. En tout cas merci mingi ndengi yo moko signifie yango que terre promise oyo yembaki ezali kuna te Israël wana ekoma awa. J'espère que olanda ka émission na biso mokolo mosusu komona to kolimbola ndenge nini terre promise wana ekoma awa ezala su kuna te. Balandi émission na biso bazali kolanda yo mingi bazali na Europe, bazali na Canada, bazali na États-Unis, pe bao bazali na Kinshasa na Brazzaville bazali kolanda yo bayebi yo. Tango mosusu bosa na nzembo wana na yebite so ikoko yembela biso. So na bosani papa file le révérend a resoufflé ngai. Donc na yebite so ko yembela biso eteni ya solo oyo ezali émission ya Nzambe batata na ba mama oyo bazali kolanda biso mais makambo mosusu tokoki kotika yango te. Soki ezali likama malamu tokozwa yango, soki ezali ya mabe tokobwaka yango. Yango bomoni lelo toali na grand-père alobi ete ye pas ali mwana papa Simon Kimbangu. Akomeka koyembela biso mwa nzembo wana oyo ayembaki Israël. Bato mingi bayebi yango te, mais ayembelaka yango ndenge nini grand-père na yebi te soki koyembela biso akapela kaka. Ayemba ndambu to na yemba nyonso. Okoki koyemba ata ndambu bien nyonso tu. Lelo te abutu na lali na lotio Nzambe ya Israëla. Oe komela yoane onte ya mokanda ya apokalipse. Oe komela yoane yawe akoboma mokili na moto. Lelo onte abutu na lali na lotio Mireille, Mireille, Mireille nanga. Oe komela yoane onte ya mokanda ya apokalipse. Oe komela yoane yawe akoboma mokili na moto. Nale bandeli liloba selioko esalaka mokili. Liloba selioko esangama na mokili na nguya ya Nzambe bolingo. Ae engambe bwakalongo masua etelema o. Mira osalinga mabe abosani ndaka Nzambe apesa na Abrahama. Okotondisa mabele lokola minzoto likolo. Mira otondi bolozi abosani ndaka ya Nzambe apesa na Eva. Na motoki na yo nde abosani ndaka ya Nzambe apesa na Adamu. Na motoki na yo nde okolia abosani ndaka ya Nzambe apesa na Eva. Okolela mpasi po bota lisuma ya nguma zanga makolo se konguluma. Mokili ekoti bampasi Après refrain. Israël te promise tokokoto bikuki bia poto benga mapata manzambe na Jérusalem. Amen. Israël, peuple de Dieu, tokokoto bikuki bia poto benga mapata manzambe na Jérusalem. Amen. Merci, merci grand-père ya solo. Toyoki maloba oyo lobi mais soko landi malamu maloba nyonso to yeme na kata nzembo wana ezali maloba ya Bible. Mais est-ce que bino pena bosambelaka parce que mingi bayebi ke ba musicien basambelaka te. Na yebite so koloba nini na bato bakanisa ke ba musicien basambelaka te. Ah non, non ko yebisa bato mingi oyo bakanisa biso sambelaka te ke to banda ko yemba déjà bimanzemo na parole bibli a déjà to mono déjà banda kala. De base la bayeba ke to banda ko yemba déjà banda kala. Donc ti le lobi to na kati nango. Pour biso to sala en général, tout ça te ko ka côté mon côté. Donc boyeba ka Nzambe. Bien sûr, tu es Nzambe te, tu es Nzambe te, sinagozala nazalia ku nazo senga kutu baninga nga mususu. Oyo nanu bayebi nanu makambu te, baya awa, et pas ya grand prêtre Simon Kimbangu. Baya
kozwa mapamboli baya koyeba nde vérité quoi.